soki ka bakonzi bandeko na biso so bozongisa bino baguerre barando na bino ezonga mais pour le moment biso nyonso tout tovandi na se mpo toolela bandeko na biso batiki biso yo moto makasi bomba makasi na yo yo mpe moto olemba bomba mpe bilemba na yo neti biso misusu so bosirme yango toseka ye ebongo lobi ya Vonette losoka aza président de la république toya mwana biso te nga Vonette babenga na bino merci la patron na tata mwasi azalaka boye oza na parti pris mais amérité bolingo mutu oyo aza aveugle azomérité bolingo mutu aza infirme mutu aza baba alobaka te sumiwe aza voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend ma air, ça dépend ma pays, place Union, son besoin, mis vraiment, moi, surtout, Bianca officiel, en tout cas, vous likez, vous commentez l'émission, et ça, la binoka, jolibilité, vraiment. Tout le monde a film, la bise, côté qui n'a belle vie télévision, hein, la belle vie télévision, film, la bise, côté l'autre, on a 3e épisode, il y a Vonette, en tout cas, famille Libota, place Union, Sozali Ganga, famille Libota, oh yeah, en tout cas, maman, l'âme du chouchou. Maman commune de Soussou, tout le monde Vonette, 3e épisode, ya. Avant la moto, avant la plutôt émission, on a fait ma moto, on a eu mon poutine de l'écriture, belle vie qu'on dit la patronne, maman Morote, maman Ray Goshi, maman Otigar, maman Tioma, poutine de l'écriture. Moi, sur les Carabangon, surtout vraiment, un grand merci à Dongo Lessa, Gamba Versa, c'est Odette Lessa, Maman na Lesline et pourquoi pas Nadine Kialuta babiso ngobuwa kama kabela kitoko na 4 États-Unis Nadine Kialuta moko za kabelo na kafu un grand merci à Mifile Samotema Batia papi merci na Irène Kialuta babi na 4 France ngobuwa kama kabela kafu Irène Kialuta zawana ma Jana Manaka ya Motema Rodus Bangala un grand merci à mon vieux propre Tito d'Acosta, Jean-Paul Kapinga, il y a de moi, maman Nancy, un grand merci à Bita et Clémence, vraiment depuis Paris, Bita. Merci à toi, mon boss, mon privé, boss Azamoko, Okiem Edouard, merci mon vieux propre, excellence, Joël Simo, le million honorable, Papa Toana Simano, merci la fondation Guy Lutuangu, un grand merci à Dajo Lubandia de Mère Agence, Turquie Luanda Luanda Kinshasa, Turquie Paris et pas la Rose Mengi Azakuna, Armeline Itumba, Gloire Digitale Christian Zarko. Vraiment, Bozé Bene, Oyo, Bozo Landa, vraiment, film et la biso na titre nango ya Vonette. Ya. So, nazongi moi moukie, natala nzebe mobo, bien sûr, à Salaka, si je me trompe pas, 2011-2012 comme ça. Aemba avec Gazan à droit bolingo. Bandeko na biso tout o abotama na défaut ba mériter amour. Et que la moto a un infirme à droit ya bolingo. Papa na biso Gino, Mamilo. Le o se pa bino bana mapasa bana misu bana makolo mbele ba otambola. Mais bo se ka Vonette pour Vonette a un infirme. Bo bi surprise nini on va bongisi pour na Vonette. Boyebi eloko nini nzambe osala mpona Vonette wana pa Serge mwana liboso
on néglige po aza infirme yo lelo ozokumisa bana na mapasa me bamapasa wana tala deja nde bazomanke soki toye tozwi 1000 oyo mpo oza na mwana ya mobali grâce ta deja yaya azoluka éducation ya baleki ezala bien yo mama 1000 olingi bongo te olingi grâce aédike baleki na ye te ta ndongo otelemela grâce ti grâce akoma na niveau ya otuna mama mpo anini boye mpo toza papa moko te ça fait mal mutu azalaka na éducation baleki mutu alinga baleki ne alinga toujours éducation baleki ne ezala bien na ntango bino bolinga botelemela éducation grâce alinga pesa baleki ne ya basi bosunga te mamilo yo protéger grâce mpo aza mwana mobali alors vonete mpo aza mwana serge en tout cas eloko na oloba famille libota botya na bacommentaire wana toloba biso na tu vonete aza na avenir mama biso Marie-Hélène kozala désespéré te excuse kozala désespéré te mama Marie-Hélène parce que lobi na nzambe moto ayebi yango lobi ya vonete moto ayebi yango eza nzambe eya biso bato ya mokili te loto oseka vonete mpo aza lelo aza mfi te ozolakisa vraimen ke oza leki ya papa JR olingi buzoba te ta ndongo ozoprotege mama ya biso Marie-Hélène yaya biloko tolekisa yango inaperci te omwa makambo elva komela biso eza bachose vrai makambo oyo esala na mabota ebele makambo toomona oyo alors famille libota place nyonso bozali boloba kaka belle vie oye parce que makambo belle vie azosala nulle part ailleurs toluka ngo na bachaîne nini toluka ngo epa banani aza ye moko belle vie aza ye moko aosala bahistoire moko boye mpona kotalisa biso koma bato baza pembeni na biso bao baza na badefo koma tokoki kolinga bango lelo bino nani siara bozo maltraité Marie-Hélène po aza mama aboti bino te bota bolingo mama naza nango envers bino me bino bolingi kosupporte Marie-Hélène te mpo na nini bino kasi noso papa ya bino soki otangisa papa ya bino basi na misapi boa bana mikie place oyo bato balingani bino bana ifo boza toujours na sa makolo ya papa na mama mwasa papa meritaka kobengama mama mobali ya mama meritaka kobengama papa un peu de respect bana un peu de respect lelo boseka Marie-Hélène boseka mwana Vonette mpo aza infirme vraiment Luna en tout cas bravo na bébé na biso wana mais oui Luna mwana moke batalisaka ye bongo kolia eloko ya mutu te komela mai ya mutu te boye na boye batalisaka mwana bongo yo oza tata ovanda wana te mwana atangaka eloko soki akomi na fasite ya koliaka biloko ya bato mutu nini ato aya na ndako azo eloko olia apesi ye me mwana mpe akoma olia nango ata ntina baekole ntina baklasse mwana mpe akoma ne biliele mutu soki azo eloko apesi mwana oyeba te ke bapekisaka nga nalia biloko ya bato mwana akoma ne kolia nous omoni mabe mpo ani oui ça fait mal yo oza tata soki mama leki soki tata mwasi mais il faut osepela na éducation ya mwana na yo parce que c'est pas donné à tout le monde ya na bana misusu ofongoli sikre boye misuka bo okati fufu misuka bo otie na monoko misu mpe elandi bana wana baza ebele bana soni bana baokisaka baparent soni ngelo kana osenga tosabone massivement na Belle Vie télévision totala Vonette modèle ezoleka botala Vonette modèle ezoleka yaya infirme azomérite bolingo so oyo olingaka bato mpona intérêt mpo aza na makomi mibale aza na maboko mibale aza na misu mibale
aza munoko moko maboko mibale makolo mibale olinga batele intéressé mutu aza na défaut bino bo mérité respect wana epa na été eza kitoko te. Voilà, merci beaucoup bozaki bo ebele ya kolanda émission na bino oyo ya Bonnet film na biso na Bellevue télévision. En tout cas bokende bo commenter bo partager et ça là vraiment bien. Lelo eza le mortuel ya ndeko na biso Flore Martinis. En tout cas tolingi kimia ezala na matanga, tolingi bolingo ese manifeste tolela mninga na biso butu mobimba tolela ntina moi ntango tokende otike na lilita tomona biso batapage yo mutu makasi bomba makasi na yo mutu otambolaka na makofi no luka saki mokotia na makofi na yo toyeba ngo na nsima. Nga na préféré so bakundi Flore bakundi chinois bino baemaso to bopreparaki mpo bobunda 24 novembre ezali Tata Raphaël ezali stade de Martyr ezali stade 24 novembre ezali terrain na biso ya municipal ya Bandal ezali terrain municipal ya Masine ezali bimisa makofi no nyonso oyo bombaka bunda na mutu wana mokolo osimbi biso wapi nzoto ngono ya bitumba wapi nzoto okobeta ta mbata soki tobetinga mbata na kokoya mpe na kufi na nga alors sikoyo tolingi na biso makambo wana te na matanga yo moto obetaka bato bomba makasi no mama soki omelaka moto luka dragon luka vraimen dragon tonton Mike olukela yango place no kobwaka moto na yo mpona matanga Flore ekosimba te soki oye na matanga Flore mpona kolakisaka ningake yo oza moto makasi yeba tocharge na yo biso nyonso towana mawa moto wana esengo aza te towana pasi tobungisi Flore Martinis tobungisi chinois baopese mpa na biso nayebi te pasi eyaka na famille te pasi mpe eza na biso bacollègue ne totikali na pasi alors tozala na bolingo wana s'il vous plaît tolakisaka toza bajournaliste pardon tolakisaka nde toza bongo toza bajournaliste tolakisaka toleka bango ka nde na ebele toye ebele na matanga Flore Martinis tolela ndeko na biso bolimo ne mpe vraiment na kimia. En tout cas merci bozalaki ebele ya kolanda vraiment bien pas officiel bo like bo commenter bo s'abonner et ça là vraiment bien. Merci na Doris Mwamba Niki Sokala patron na Nene Nzimbila Boslen na Rosimboui international Kabobo international Christelle Moussou et pourquoi pas Patiti Penge Miss Margot la patron na Nick Bams de Brazzaville Chico Sana tonton Grâce depuis quelque part na olongani na eba bamboto na bino yango wana et pourquoi pas je dis un grand merci à Chaco yo yango wana merci à toi Jana Banaka ya motema Fabrice Bangala et pourquoi pas mon vieux propre papi Yambate Kadiamona depuis Canada. Merci à toi tonton Mike donc pour l'installation boye simba c'est grâce na vraiment donc en tout cas merci na Lebrun. Merci beaucoup vraiment na motema bata papa Mike na bébé na biso en tout cas ba mbote na bino ma place ni tout besoin ni en tout cas merci na famille Liboma donc famille Bota Mobimba ba mbote na bino yango wana et na pesi un gros bisou na vraiment surtout ba lingara biso peut lingara na tinga pourquoi pas à Jerry Kobetek papa Kuluku la famille Libota vraiment famille Bota Mobimba ba mbote na bino yango peut-être à la prochaine occasion bye bye.